Nous sommes tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la monate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima, Mabia Star TV. Chalakita, n'achète plus suivi. Mabia Star TV. Chalakita, n'achète plus suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, dans Katia Mabia Star TV. Le Kiko qui Kondambuta, papa social. T'as dit il est là, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Bato Bandima. Mabia Star TV, Zambaba Media. Le Rabaga, Bamis, Bapid, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na balanyo surtout ya Mabia Star TV, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Tikete nzamba lola asala bino bolamu na mokula lelo. Babi lelo neza lelo, babi Aïe kazali mutu ya sika na kata Mabia Star TV ndeko na ko hésiter te on s'abonner na Mabia Star TV, o like vidéo, o ta commentaire na yo, wana ezali support na bino na kata Mabia Star TV. Babi mo maloba bien et ça la moi bien, babi la star za muta bolingo. Donc soko kobi mo commentaire moi bien et veut dire que c'est là que la star azo nous na te kwa malgré to kono ba 40 nikolo mais nazo luka la moi la moko ya 20 à cause ba commentaire na bino, à cause ba support na bino, à cause ba jina bino bo idanga la kata Mabia Star TV. Yango c'est là que ndeko na bino loko anu na tem babi da kata Mabia Star TV ndeko na ngai to sala ka nyonso to sala ka analyse to sala ka basuki to sa pe l'assurance maladie oye be ka sali intéressé bandeko na nga ko bosa na te o benga numéro de téléphone bandeko na nga pe numéro ya ndeko so Yannick assurance to sali assurance ya biso maladie oye be ke pa nga so assurance maladie bandeko na mbuka kishisa bandeko na nga contactez toujours Mabia Star TV bandeko na nga place ozali bandeko na nga na kopia mi numéro ya ndeko na biso Yannick assurance babi a to sala ka suki to sala ka banaliser en plus na kata Mabia Star TV bandeko na nga par la grâce de Dieu bandeko na na fondation na biso Mabia Star oye be ke bandeko na nga azane lama moko ala takate ozana sapate moko ala takate ozana saki moko be bandeko na nga contactez toujours Mabia Star TV bandeko na nga to kozanga te ya kosunga bandeko o bazali na Kishasa bazangi pantalon bazangi coupe ya kopesa bango pa matebi le bien te liboko epesa ka yango pe pambola bandeko na yo pambola kanani tala place o se makati le lozo eloko moko te mais so tozo semi na bana oyo baza ba ofele ba bana oyo mona ke papa aza professeur mais asali 3 ans asala raté bandeko na nga nyonso tout ezake soko sugi papa e kosala biso e bandeko na ngani tolobi kaka bandeko na ngai to sepena na biso mwasi pe azape ya besoin ya lisungi bandeko na ngai to sunga ba mama na biso moso to sunga ba mama na biso te yango mona eti na bango bazo kuma ba kuluna o mama mukolo boye ser mukolo ba okeno koyiba nini eloka kole ezate yango na place ba yiba malamu kuba senga mutama oro mona video oyo na sindenge ser na biso avant na za grande terre na nga kote bandeko mususu ko bien petit frère kote batu mususu bana pe apote ngo pe bana aza pe koko na bino donc mona suta mona video bandeko na nga bokanga mutema te elon so boko tinda quelque chose ata mabonga mabende oyo eko komela ser na biso après ça koloba akoya koloba ko leka biso tout na caméra akoya koloba ya bon sko comme na ondani comme on a maman Iget. Oh, Iget nde on na opposition bien. Wana Iget za moi bien ba ko ba tumsune bomenga mabe. Botanga za la forme ya difficulté nzela mino. Voilà. Ba bi ye Iget. Toza la kata Mabia Star TV, tozo luka kaka nde tozo tabusa caméra awa. Ba difficulté nous okuta nango ana quartier nsele awa. Ba difficulté za belé. Awa soko zangi mbongo kokolia te. Soko zangi mbongo bana bakotanga te. Posa na biso ezali nini? Posa na ngai ni na vandi boye. Na luka mwa mbongo.
na bana kotia moloko na balabala ata pondu ata matembele soki na tie yango na mutu na koti na baluki pondu yango matembele yango yo ekosunga ngai ekosunga pe na bano baza sima na ngai mais soki naza nango te na mboko so oza nango te okoluka okozwa te okozwa te bana pe balali yo nzala ozangi kopa masango ozangi kopa fufu ozangi mwa bula sukali bana bakolia te yo moko omoni ndenge okokutela biso soki ntango mosusu tolobi yo moko omoni kaka ndenge okutela biso ntango mosusu bolamuki na ntongo lokola koteka eza te oza na mbongo te bana pe banda ntongo balamuki eloko olieza te oza libongo ya telefone naza na libongo ya telefone bandeko na ngai ye get yoyo soki olele ye get toluka kaka mbongo bandeko na biso bandeko basi bandeko babolanda nga na kini moyibi ekomi na nde moko osakana te soki omoni jeune fille azoteka te ser mo azoteka te ezotina babima libanda sikoyo otala boyaya azokoka yaya na bino olingaki nosala kindumba baopesa bango mpe koto kaka bamason bamaso wana na bomi su vi na ngai lisusu bien lisusu bamaso babomi fino bien nde mais bamaso baza mpe maso awuti na ye soki wapa ye koluka tonga na mboka oyo ntango ngai na omona nzala elekemi nakomi kolandela ye na bandi kolandela ye nazoluka mwa fufu abana place aleka kotyanga zema asali nini azongi place ye awutaki chantier esilaka te nani azosufrir ye moto osufrir donc bake bachantier baza mpe bazosakanasaka mpe na makasi soki oza lobana mama fungama na loba oza na maîtrise te na mboko kaka ndenge bozomona kaka mboko nde toza no na bachantier omoni kaka mwa ngare nango nde na vandi awa soki oza na maîtrise te yo mwasi otali kaka otali banda ntongo ozwi eloko akolia te omoni mutu moko akabeli yo ata mwa 1000 francs soki laba na lipe soki laba na kopo kosani okopesa te le soki apesi lobi apesi lobi yo kosede te osede de bamaso mpe baoboma mpe mbongabaye na mboka oyo bauti na bango libanda outi limete outi ya kimi na pasa bana tala niveau so motema mabe na bandeko na nga mais so boluki mwa quelque chose mais soki nazotambusa ata sai na nga pondu nazotambusa sai na nga ndunda est ce que ata maso atemisi ngai na nzela nakotelema opana mujinga te okanga mujinga na bato tobenga yango mujinga charisme donc so lelo ya igete mbongo na nga mona azoluka voilà zomona maintenant on tana zangi so ya benga lelo so na kangi tema lebi na kangi tema lebi ko ngosala nini osede na kosede na kokende bandeko na boki ye get nenga lobi ye get so za numéro ya téléphone okopesa bandeko bazolanda yo oza mutema mawa alukelo ata quelque chose oteka ta pondu bandeko na toti na biso mota te oza mutema mawa bandeko na ngai tangu so mona kaka $1 na tineli ye get akoloba te $1 muso ko osunga tala maya pamba mela mboko ata mai eza ya kosomba soki oza ata na 100 fois te kosomba mai te kosokola te komela te donc nyonso eza kaka mbongo numéro ya telefone yango ezali 089 25 85 901 bandela lisusu ya get 089 25 85 901 okay nyonso mutu nyonso akozala na mposa ya kosunga ngai obengi numéro ya telefone na ngai yango wana soki mpe na WhatsApp pe kaka eza pe kaka na WhatsApp pe kaka eza kaka yango wana pe kaka yango wana kaka mutu nyonso akozala na motema ya bolamu amoniki akoki kosunga ngai azanga te nzambe akopambola ye otango na kobanda obondela na bando tie pe na maboko ya nzambe nzambe akopambola ye bisika nyonso bando otambola ekobanda okende kaka liboso nzambe akopambola moto nyonso akomona video oyo azala touche na kati ya mabi ya star amona yango azala motema kokanga te afungola motema na ye mpona kosunga ngai nasengi bino kaka merci bandeko nanga boyoki ye get alobi numero ye get eza wana okokobenga mpe ye get mbala moko okozwa ye problème okozala te merci beaucoup bandeko na ngai ya bafundi bino kuna bafundi biso baser baza kuna balobi ke bino bamensonge boobebisa bango ni bamensonge boowuta na bacommune mosusu bozwa bozosente bango konga mpe naza na kata ababengo na chantier bozosala siko pourkoi mpe bamensonge bozosala bongo bozouta mosika bozotika basa baze misusu na commune ya nsele bon biso vraiment awa jamais ndeti na chantier na biso nde batika biso kokota paster aza moto ya likolo makasi alingi aliba na biso bosala jamais erreur nde biso mpe tokosala jamais erreur donc ndenge mpe nafandi awa nakosala mpe erreur te makambo na ngai eza bakutisa ngai na bayanga badingi na nga oyo apesa lobi message soki te boda moto avandaka na asaka moto abakwiti ya faux mais na bayaka mpe dingi ye mama kwiti ya bomba yango te
kuti va ba yango mais pour na musala na biso mo Congo ma passe mo nini to ba yango ngama biso mais ce time maman déjà fort et comme par rapport à ya musala ni to vivre to sala de ba sera ba cause au Santana binote to Santaté jamais chanter de l'autre côté surtout azo mona boba makasi balobi ya babi mobala ba paki babi ba paki tonda babi bino abodo sase ba nakata chanter awa moi bo tika basi bo tika basi bazemia bo tika commune mususu mais bozo tika bazemia eza so beza likuta comme ndeka basi balobi de fidèle eza awa na boto mibali ya mibali to tiki banda kuteyo musika siko uta commune nini mais uta commune limité mon la limité uti commune limité to na sela donc to sala musala to sala ba 1 mois 2 mois to ko vanda ka bongo te faut mo ça zala permet donc pour tous à la nager siko so sali 1 mois 2 mois bon ko na charisme to kanginga songo na otito ngo si ça peut okepe so ipe lorote madame ko fungula kaka songo no kaka basé belé ce que baleki kitoko basé belé de faire la baksa za bonta moi 3 ya solo ko na za la do donc na 1 mois ko so ko sala bonta 2 à 3 so na za bongo ce qu'on a la do na da l'aise mais ça bien te papa bilo sko bozo bebisa bango pa basi kuna moni kuna 4 basi kuna ba na zu bango video bazana bazemi ni ba manso ba uta ba limité c'est juste na kana tu faut tanga so maman est juste na kana biso ba bibi no ba manso pe na yeli bino ba manso biso pe ba to ba maçon mais tu as respect pour ma casse vivre toujours na basi pour te botami na basi to bindi ba tu vas vivre na basi ya te pona sentiment te pona ba nini te pour biloko wana mama eloko te to ka mbongo makasi toujours ya vivre na vie chose na mbongo te ozope basa yango te ya on se ko biso to bunda na ba petit na ngana ba na bango ba basa na ba na bango to vivre toujours bien devant ma plaque te atanga la makuto pesa ko message ke boda mtape bisaka chanter abe bisaka jamais chanter ko keka liboso to ko tonga ndako tie si to ko beta pe to ati ba biso yo ko tatenga mta liboso na ko tana ndako na lanya ngam to ko mais bo tu ngano ko sente basi ba fundi to sentate Yesu kwa ndimi Yesu ko bien Yesu kwa ndimi aya za so ça ndimi ngalo sa musala pasi na sa musala pasi na zo mbongo na opese bongo so yeli sana te faut le bate maman za awa te il faut le bailler ça réseaux sociaux na ndimi eti ngai mer na pena lela ko pa banjele fort mais il faut tika pe bien te parce que moni apesa bango mais mbongo na sa la pasi moni apesa bango mais on la sa la pasi on la sa la pasi yango na opesa bango yepe famo na pasi ma faut fier biso le monde siko yango babo sente bango tout le monde faut porter la mona ko ça causi ça ni osala beaucoup sur la deuxième la kimi so mona siko po mama yo ki yango ya ça veut dire ngaso na kima te ayo siko kima te ngala kima ngala kima yo kimi ba ya awa c'est que ça les kangi bi ko la sa kule ba biso pa bango yango que non la sa ko ngala wa la sa siko bo mabe siko neti boye osala chanter osala basi 4 to bo kena chanter musu basi 5 siko bo koma na bana commenter que bo bebisa pe ba via bandeko basi baza pe na via pas en cela yo utu no limité na commune na bien uti lemba uti wapi mais bozo sase ba do bozo do ra ba sabato maman de to kutana ka ya chanter le sunga biso okuna so ata okuna ba suiti benga bo na viva bo a vida o sabla gite mukino pe singa ko na viva boda donc mtakoma ya ni sanga pe exact OK donc nenga na fanda nena bisa baleki na bo fanda ka kimia maître Jojo ki bandeni yo to fanda kimia to fanda mama na kimia fort ngaso menga des boda melaka masanga atika ni so bo endela sala yango te melaka akasina ba yakate bonga na wanga ni na mama baby wana chanter sur yo ça y est to so la te bongo te wana baby sa masolo te mais ça si tout est à côté la moi to ba zemi pe ba longola kango moko ngazemi balongola kango bien sûr bino bo sala chanter musala nzambe bino ko ngazemi point jamais pasteur ayibisenga avakende awa azaki na mutu kande evandaki awa nde bivandi ka kutu ayibisenga boda yo cheseni te papa te namona ba pampex te papa benga pampex ngwana pampex jamais d'habiter papa eloko te na garder bio nanga parce que est-ce que garder ni koma na vana na mwasi mutu ayibisenga mosala na nzambe na yoki bato nanga za koyoka ça causi maman kimia vraiment kati ya chanter oyo maman ya sentiment kitoko mais milip ne ba yiba biso nde fort mais so ngapena za te mo na vana nga vana rali nga vana
mais nga ndezo problème ezali il faut botika nde kosentaka basi mobi bouta te basi on a balobi ke bino bozo sala makambo ba wapi yango bino bozo ya musala bozo sente ka ko passer mango ya pe yo vandi awati yo tanga yo mo sanga ni monia apa mo songa la fa ne kuna siko yo sanga mo sini ai pas chantier ba sente ba mama yo sa wa te luka bango te luka batu ba bete so na so ba megaphone na ba no bela oh na ba sente na kata chantier aya Azati. Ok, bon, bien, bon, à sepeli. Vraiment kimia makasi. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a biso sika ngoye. Bon, mona ba Star tout bodingaka. Nga mono na za. Ba fan ngai, ba bonga ba bonga ya bui. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bon s'abonner, bon s'abonner. Massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya ngana ringia. Bani ya kami ko pesanga pasadi. Wa